Kamo kote oyo kosalama soki nzambe alinyawe. Papa mokolo akufi soki akufi eza nango te parce que moto asalelaki bien moto atindelaki eboye parce que soki ezalaki mpe ya monguna nzambe oyo eglize oyo elingaki esima soki akei parce que nzambe abongisaki akenda mokolo wana yango alingaki. Na on se rappelé mokolo prophétie ebimaka na eglize alobi bapesi papa mokolo na mosala oyo asali bapesi ye via molai. Amen. Omoni ntango toyoka message moko te ya prophétie ebimaka po toyoka yango na matoyi ya bomondo. Omoni likambo soki toyoki na matoyi ya bomondo tokointerprete yango na bomondo. Mais parole nyonso ebimaka eutaka na nzambe ezalaka koyoka yango na matoyi ya bomondo te mpo oyoka yango na matoyi ya molimo. Mpo na nzambe vi oyo tovivre eza molai te mpo na nzambe. Vi oyo tovivaka oyo na nzambe eza molai. Vi oyo toza nango awa na oyo tokoekuta kuna oyo wana eleki molai. Donc c'était une façon de nous prévenir que papa mokolo na mosala oyo asali récompense na apesi ye vie éternelle. Mais na biso na bomoto na place tozala stressé tobeti maboko ça veut dire papa mokolo akokufa lelo te non. Nzambe ayaki koannonce biso liwa ya papa nyonso na mosala oyo ye asali napesi ye vi ya molai. Est-ce que vi oyo tovivre nzambe akomona ngo molai? Parce que soki bible ezoloba ke journée moko na nzambe eza soki soki nzambe na bomoto boyapesi yo vi ya molai se okoma ba 200 ans. Donc nzambe ayaki koannonce biso liwa. Donc tokozala triste parce que na bomoto utauti na biso awa. Mais eza grâce mpo na ye. Parce que soki nzambe ayo koannonce eloko ape ekoma ça veut dire akende esika mabe te. Parce que soki akendaki na esika mabe nzambe alingaka annonce yango te. Parce que soki ezalaki projet ya monguna antuka na eglise na biso awa ndoki mpe aye alie motu eza nango te kolota nzambe ekokisana asali mosala na ye. Ezekia nzambe atindi en fait ezala ya oyebisa ye eza makambo mosusu oyo bayebisaki biso réellement boye ke tobongama semaine boye papa mokolo akotika biso moko te lingaka ndima wa donc tobana balamentation bagene prière tolingo tondima te salema or maintenant tolingo tosala bongo tolingo togene toyoka mawa epuis moko te na eglise elingai ndima papa mokolo atika biso moko te biso tolingo togene awa tokwamia te na eglise tobima susu te ngo tosengela dossier wana soki toinsistaki mpe kolela nzambe alinga yoka mawa. Or maintenant toyebi te avenir nini diable azoprépare. Parce que Bible eyotalisa biso histoire ya Ezekia. Prophète aye okutana ye alobi bongama mokolo ekoki. Alobi na mosala nyonso nasali na temple na okoma otikanga na kende. Bon, tellement olobi bongo oyebisika mosala esali nasali nini natiki yo. Soki totanga Bible toyebi oyo ekomelaki Ezekia après akweyaki na lisumu oyo toyebi te eske azalaki rattrape nango to azalaki rattrape nango te nzambe asilikeli ye kaka malali kaka wana azalaki kaka yango mpe ekosiki na baproblème yango abiki motala ye mosika mpe ekotala ye ntango mpe ekotala ye akotuna bachambre bato kosebona baarmelakisi nzambe abimile ekotuna iske nini osala batwana kutu batwana yo yambi bauto place nekoselaka ye yo sur richesse izalolakisi na bamipani réponse nzambe ndenge osali boye soki besota kokona na ye nzambe yalekepre ame me kosengasengalakisi misala nzambe azongisa ye isi alokasolo misone soki ngongoleki okofosela nzambe ezala tika ake awa Ésaïe chapitre 9, tobandi na verset 2. oui. Ézéchie ayambi bango pe alakisi bango bisika nyonso abombolaka biloko na ye ya lokumu argent or malasi pe mafuta ya solo kitoko alakisi
alakisi bango pe esika bombaka bibundele na ye pe biloko na ye nyonso. Azangisaki kolakisa bango eloko moko te eza na ndako na ye to na mboka na ye mobimba. Asima na yango profete Ezaya aye epai ya mokonzi Ezekia pe atuni ye, bato wana balobaki na yo nini? Yango kutu bango bawutaki wapi? Ezekia azongisi bawutaki mosika na Babilone, bayaki kotala ngai. Ezaya atuni lisusu, bamonaki nini na ndako? Ezekia azongisi azongisi na bamonaki biloko na ngai nyonso, nazangisaki kutu kolakisa bango ata eloko moko te na kati ya bomengo na ngai nyonso. Bongo Ezaya alobi na Ezekia, yoka makambo yawe ya nguya nyonso alobi. Mokolo ezali biloko nyonso oyo ezali na ndako na yo, biloko nyonso bakonzi oyo bazaki liboso na yo balukaki ekokende na Babilone. Eloko moko te ekotikala awa. Yawe moto alobi boye, bakomema kutu bato mosusu ya libota na yo po bakombisa bango bato oyo baboma bango mokongo po babanda kosala na ndako ya mokonzi ya Babilone. Alleluia. Ayokaki na ye alobaki Nzambe volonté esalama, mais akufaki na ye me makambo après wana akusana nango. Ça veut dire iwa mpona mwana Nzambe esimama na mboka moto te, esimami na ye moko Nzambe. Soki volonté ne akoki bible ezoloba ata Samuel atelemi, soki nga nazwi mokano na nga ezalaka bongo. Soki mokano eza asali yango mpona avantage na biso moko akosala ndenge ya mais soki nde eza peut-être mpona malheur wana mosusu na Nzambe akomodifie, mais soki eza mpona avantage biso lelo peut-être tozoselama te, mais papa mokolo bisika aza ye moko azotala biso ye peut-être aza nde na ese, mais c'est normal tozala na tristesse parce que eza moto aza moto azalaki na biso, mais yango te ekokoma na niveau kodéclenche koningisa bakondima na biso, parce que Nzambe alingaki esalama bongo yango esalami. Soki Nzambe alingaki te ni mbongo tozangi te, soki ezalaki mbongo yozotenga na parti oyo ya mabele tosombaki mpona papa wana eza likambo mbongo te. Soki likambo ya losambo makisa yakotemoye chapitre mosusu nazotingile ba 1 heure, ça veut dire nazolala te bato ozosengela biso wana ba 1 heure 2 heures nazotingile ba biso. Donc soki kosambela yango te, mais telme eza volonté Nzambe tokumisa Nzambe mpe tosepela ye tomiloba ye alongo nga na kolongo ye bayebisi ye na mosala osali na nyonso osali napesi yo mpi ya molai ya biso ezala nini peut-être yango nde susi mpo tozala na nga ekoloba banini ekozala nango mpe akendaki alinga kufede na aksida mpe kuna elingi ebima bie te na aksida esengelaki abela kota na hôpital na eloko moko te ekomeli paa mokolo oyo eza na mboka mongona soki ezali molungu elingi esimba na desi eza volonté Nzambe esala okumisa Nzambe tolela na nzoto me milimo na biso elela te. Milimo na biso ezala na esengo parce moto azalaki na biso koganye ame. Amen. Amen. Parfois todétruisaka biloko parce toyebi na biso sens mpasi eza te na koganye moto oyo awuti a zéro ayoki parole abongwani koganye ama moto eza exercice moko c'est pas facile. Osangisa ata 2 personnes au télémone osangisi 2 personnes qui na 2 personnes bayoka kelelo bakufi bake na paradis 2 personnes wana ce n'est pas facile parce que eza bapase pe bateya ba milliers de gens mona na ba milliers wana teyaki mutu mosi kwa mekota na su. Ça veut dire tant toyaka na présence ya Nzambe tosala mosala Nzambe toveyaka tose susiaka baana bato ezala sauve tose susiaka te kokimisaka bato. Amen. Amen. En tout cas, parce que Nzambe a silikeli Jonas. Malgré que Jonas a salaki, Nzambe a silikeli. Pourquoi? Parce que Jonas a minimisé âme ya bata Ninive. Jonas a minimisé âme ya bata Ninive. Olobaki, bakokufa na bakokufi poani. Jonas a bosani âme ya mutu na Nzambe eza na valeur nini.
Tamba bosani ke bato babiki pona yo Jonas. Fini Jonas. Soki nzambe asilikelaki Eli, c'est pas parce que makambo bana bazako sala. Mais bana na ye bazwaki valeur ya baama bana ya bato ya Israel te bazako ya liboso na bango. Base souciaki te na ndenge bazako bunga na makambo bango bazako sala. Yango nzambe asilikelaki Eli. Asilikeli na bana na ye. Ama mutu. Yeneme. Ama mutu na miso ya nzambe. Eza na valeur moko. Non. Alors tout ça là qui est fort, peut-être moninga leko peut-être tout ça l'effort tout zongsi na nzela. Que tout ça là wana pona ko kimisaka bato na présence en nzambe. Bien-aimé. Eloko wana ta okufi. Eloko wana on détruit kaka vina yote de génération en génération. Totanga ka Bible bien-aimé. Totanga ka Bible toko sa péché na makambo susu tosalaka. Imaginez maintenant ngana ça awa na yena église na sambe na ka parole en nzambe. Mais à cause na nga mutu moko ayaka susi. Peut-être makambo akana ki kotika songela ngo. Mutu wana mena soki akufi na masumu wana kosa. Totanga ka Bible. Voilà muto boma nzota mutu. Ke o détruire ama mutu. Projet yo mutu aye atie na nzambe na mutu. Tango mutu aye na présence en nzambe. Ça veut dire nzambe za na projet na ya mutu wana. Yo ke o détruire o bebi si projet nyonso. O bebi si projet nzambe. Imaginez. Bien aimé. Totanga ka mingi Bible parce que rien mususu. Ok, péché est grave, il y a un autre tien. Bible ya mokili ezali presque que que promise est grave qui nous mon frère Bible ka ko tanga lo ke mando musuba ko ta na ba Bible ko tanga e ko ba ndo ki musuba ko mo na ruwa mais ça la makam suto salaka ele ki grave que nous net o so kona o ke kutra mu transira o sui komba mu kwanza o ye ku ye pe o ko le ni ka mo le mu twa bungi ni pele le so yani no ko tia o mu twa ni aya na esa la ya me kia fa ma yo o yo lo be ye azongisi est-ce que amu wana nani akotea kesho amu wana ko yo kusi amu wana yo lo be ni pa ma pe wana yani no ko tia ka ko susu ko be jamba fra ko tia su ko to zo ki sabango est-ce qu'on suba les hommes o mutu tango sana ko so bongo na tango le boso nzam esengeli ka yo ka bongo na yo péché ye tango so so na dilo ka so c'est le sous on fait tout ce que va amena na même avec tout ça la kala ame pa péché parole munoko le kindo munoko mona ngala tando te ko sa ka sitara mai munoko so kumba ka tenda je sanga pas na ino ba kupesa doa critique ino ba pesa doa kukanisa kitambo kanisa oyo moni te ko tele mili ngo ko so e jusqu'au vision ko so ko sa vision jusqu'au so ko sa vision biso to mona azo kosa mukila mkekela zui apporte la vision la zui la porte pour détruire la vision kukeza mais ba to ba suba fanda ba koma koso on ko lata ka zo to mutu ko sita mutu zo to mutu pale ba musu ba fanda on samba ko pinirio o kumbi vision ko kuta kuma ko ta mutu sisa mutu ya ba
bato ke deya mutu na mutu oya zalo papa wala ma fala to sale forte so même ko to ya na awa so ke église za boto kumba ka parole malamu dele bato bafana biso ya muso mwaito ko benda bato me ya mabeto na facilité ya ko do bana me ya bolau bobo so mona bwa ko sa makacho kumba no exacte iso lo bi tala bandumba ko so mona na bandoki ko so mona so banu bako sala la ko so bi na ko nani ya samba so